Ah, hey, Fidèle d'History na Kinshasa, hey, Fidèle d'History na Brazzaville, Fidèle d'History partout, Toya Lisusu na troisième partie ya film na biso, film Oyo Fatima. Film ya mwana oyo basase bakotaka na mboka babomaka mboka mobimba ba terroriste babomaka mboka mobimba babomaka pe papa na ye na kokima wana atikalaka na mama pe nzete ekotaka ye na miso mama akufaka mama miso ekufaka mama atikala aveugle. Bandeko na ngai film oyo eza kitoko, film oyo eza vraiment goût, mwana oyo Fatima nyokwami na mama na ye bakimaka na mboka baye na ville kovanda na ba chantier babengani bango nzamba ye kosala Fatima grâce Fatima ayeyi kokutana na Mary moteki ya banguba à travers Mary des patronnes aye kondima kozwa Fatima na mama na ye nde tozali kobeta lisolo lelo mais tozali lisusu na deuxième page oyo patron oyo ayambi Fatima na mama na ye akutanaki na tata oyo boza kotala patron anviaki ndako na ye akotaki na kati patron aproposaki ye na place o anviaka me yaka ngai na longola yo ko anvie wana na mema yo esika okozwa bozwi patron yeyo amemaki patron ya Fatima patron ya Fatima akendaki epai ya mama la reine manganga asalaki pe rituel manganga yebisi alobi kende luka fille ya vierge kende luka fille ya vierge omema ye lokola sacrifice na bilobaloba ya grand frère ya camarade ayeke koloba ye kende kuna ye ya mwasi azali vierge nde tomoni baenleve ndeko na ye ya mwasi wana tolanda filme oyo na bokebi nyonso Fidèle d'History toza pe tokozala toujours wana po na bino. Merci na ba fidèles, merci na ba fidèles ne nyonso Fidèle d'History na Kinshasa na Brazzaville awa patron azo solola na mwasi na ye tolandaki na deuxième partie mwasi oyo abwakisaka ye mwasi oyo aboyaka ye ntango azalaka na bobola mais patron alimbisi ye eloko nini ebatami na nsima ya pardon oyo ndinango bandeko na biso ya basi eloko nini bolukaka bozwi to pe richesse yango bino bolukaka nayebaka te bolingaka bosomba nini mwana mwasi yeyo aboyaka mobali mpo azalaka mobola aboyaka mobali mpo azalaka na eloko te lelo oyo mobali azwi mbongo ayebi ata source ya mbongo yango te mwana mwasi yeyo aye komina misuni na loso yaya troisième partie na biso ebandi awa film oyo eza pleurant film oyo eza pleurant film oyo eza pasi yaya nini yango yaya nini bazwi ye baleve nani nini yango baleve nani baleve oyoma o baleve yaka tokondebisa ya mobali yaya oyo bilobaloba kozanga kobomba secret yaya o Jessica ninango ekomeli Jessica oyo ma baleve ye babanda kotamba bango mibale tozangi biso mibale toti église bamoko bato baye na mutuka baleve ye ndenge nini toyebi te place bakeye na ye o tokolakisanga place baleve ye toyebi te tokolakisanga place baleve ye manque ya distraction manque ya koyeba kobomba secret
yaya ebisaki camarade na ye kende ko nanga aza vierge lokola pe camarade na ye azoluka mbeka ya vierge nde akendaki enlever mwana mwasi wana apesa yango na sacrifice. Est-ce que sacrifice ya mwana mwasi ekosimba to ekosimba te? Ezalaki awa o bazwaki biso awa mutuka yango alevaki ye bango yo babwaki ye. Est-ce que babomi ye? Est-ce que babomi ye te? Est-ce que bamemi ye cadavre? Ye yo bomema ye o yayaka azopema o bomema ye o yaya tomema na hôpital etikala na koloba yaya tokende na hôpital Fidèle Story na Kinshasa yaya oyo ateki ndeko na ye ya mwasi likolo ya biloba camarade na ye déjà akoti na loge ye azobeta lisolo keleki na ye aza vierge. Moi mwasi chambre patron eza pene ina kota madame chambre na ye muto akotaka te pardon zela ye moko ya pona nini zela ye moko eza condition na ye moko soka ye nde bokosolola pona yango. Ok bandeko na biso ya basi bolanda filme oyo mwana mwasi oyo abuakisaka mobali photo na ngai oyo azogarde ka photo oyo nzambe mwana mobali oyo nzambe na ngai na mabe nyonso nasala ye mwana mobali oyo azogarde ka photo na ngai na ndako na ye. Bébé pardon mwana mwasi akanisaka kosimanga te bébé pardon vraiment na bondeli yo kotikanga te pardon na bondeli yo kotikanga te o na bondeli yo vraiment kotikanga te pardon kotikanga te na promettre yo nzamba kosala to kozwa bozui kosimanga te bébé pardon na kosala quelque chose nazoluka musala kosimanga te na boyi kosimanga te pardon bébé kotikanga te pardon bébé pardon na senyo natika yo te na pauvreté oza nango boye olati kazaka moko yango ezali nango rido ndako kutu bachangeaka yo film ezochange te vie couleur kutu ya bamire bazochange metala yo vie ozochange te dépose ala yo talanga lambo na lati. Est-ce que l'amour bien à lati? Et ça, maman va 50 ans. N'a pas jeune boy, jeune fille boy. N'a pas les poutres à l'école la mamelo. Bah mamelo quand va changer car. Bila moi peut maman d'aba mamelo wana. Bah là t'as kabasa na ngwe belé. N'a pas la maman ko oyo. Ni na ngona ngai. Tikanga na kende kozo pepe libanda. Pardon. Tala, na lemi bobola. Na lemi pasi. Na lemi souffrance oza l'autre côté yo. Oza muta soni, oza muta pasi, na bandi na yo na zero, tozaka na zero, kaka 0 na lembi, eloko mokote, ata kozwa musala ozozwa te, eloko mbebe na kozwa, kisa osimanga okozwa, yo kozwa musala yo toza modi, oza na modi, ozo bisanga, nga mpendani ya temi boy, mwasi kitoko na tonda nzoto, naza na bakoki, ombele bakotala nga na nzela kaka yo, na vandela ka yo, tikanga, na kei, bébé, je t'aime, mwana mwasi azobeta lisolo, ndenge nini aboyaka mobali, ndenge nini asundolaka jo na ye, mwana mwasi azobeta lisolo, ndenge nini abwakisaka mobali na ye po azalaka na eloko te. Filme oyo eza na baleson ebele filme oyo eza kitoko bafidedian na bafidedienne nyonso tolanda filme oyo na bokebi nyonso tolanda filme oyo ekosunga yo ndeko na ngai ya mwasi yo moto oyo olingaka buka lelo lamba lelo yo moto loboko zombali oyo abonga nayebi te soki est-ce que mituna est-ce que papa na bino na mama na bino bakutelaka mbala moko baza ba riche mama peut-être abundaka po papa koma lelo oyo azwa photo wana na bombaka yango na bakaki un jour na omona yo
na santaki présence na yo na kati ya ndako na nga omoni na jiraki ke nakolinga mwasi mosusu te soki namoni yo te po omona ndenge nzambe apamboli ngai eloko nini ebatami na se ya pardon oyo eske akopardone ye mpo na libela eske pardon oyo eza na condition te eske pardon oyo eza na eloko te oyo ebatami telema nasi nalimbisa yo limbisanga nalimbisa yo zala calme oyebi nalingaka yo makasi nga pe nalingaka yo wi nayebi kolingaka nga pe nalingaka yo nakomi siko riche naza si mobola te naza prêt ya kosala babesoin na yo nyonso tokei yaka epa na ngai je t'aime bébé naza désolé est-ce que pardon oyo eza pardon sincère est-ce que pardon oyo koyemba mpo na nga oui nakoyemba mpo na yo soki ekosala yo bien nakoyemba mpo na yo yemba mpo na bolingo ya amitié na biso yemba mpo na ngai ok nayebi nazoyemba mpo na yo Fatima ye na camarade na ye oyo baviolaki mwana mwasi ye yo aza kokonsole camarade na ye oyo alokota bango amema bango epai ya patronne lelo baza esika ya kovanda Fatima yeyo merci na bafidedien merci na bafidedienne nyonso fide d'histoire yango yo bozotala to bozotala te Fatima yeyo bon sommeil, bon après-midi, bonsoir, messieurs, bon ibino. Oui, tout ça bien. Désolé pour nous katabino. Bato penda basala ki makambo o esengeli na bango penda bazala penda na kati ya prison bafuta makambo basala ki. Nage ko luka nde na ko sala po ke bakanga bango bokende bute ko makasi bokende kolala bana ko banga papa ba pesa ba bonsoir ba boni ba bon sommeil mbala moko via dépendance oyo ezana moto mosusu ko kolobeli ata maloba oyo kanaki ya koloba te no lobeli mama ya Fatima yeyo toujours kolela mama oyo azolela aperda mobali na ye babeta mobali na ye masasi atika na mwana ye Fatima mama susi amonaka te mama Fatima yeyo amonaka te bandeko na ngai basi douleur ya motema ezana bato ebele oyo pasi ya motema mataka ye moya loba na bato ezali te ata alobi na bato na komemela ye lisungi naza kokanisa soki siko baviolaki yo elingaki sokelanga ndenge nini mama na midikisaki na kimaki mama oyebi ke prière na yo esalaka wi nzambe topeseka gloire ye penda aza fidèle mama mais esengi vraiment ozala prudente mama nayebi oyebi nazotika koteka banguba wana na banzela moteka na kati ya wenze donc nayebi ke naza na baclient ebele na wenze na otamba so na baveni te mama nalingi te ke olela bongo ndenge ozolela bongo ezosalanga bien te pardon mama toza na esengo toza siko na mwa place ya bien en attendant oncle ndenge alakaki biso okende kozwa soin oui nayebi nakolela lisusu te na promettre yo ke oyo eza mbala suka na olela lisusu te
4 kilo pena ko banda lelo na lela susuté mais nazo kanisa ka nde soki ba viola ki moi na nga ya moi si soki ba viola ki yo maman pardon tika kolela pardon le bida kolela tete oui na seki OK Yesu aza mama bandaka koyemba kokumisa Nzambe mama yembaka Yesu azali awa Yesu azali awa na biso ya solo Yesu bebe na sepela bongo te mutu moko te akosala nga mabe tozokende kosala ese bongisamaki soki nake kuna nake voyage wana na okoma na mbongo bebe nazosepela te okende kuna o nazolinga te olongwawa okende kuna bebe tika nakende eza makambo ya drogue donc eza nake juste kaka kotika drogue donc nga nake kaka kotika nga na omela te na oselo nake kaka kotika soki natiki drogue kuna ntango nakozonga bapesi nga parti na nga 200 millions de dollars donc 200 millions eza ebele tokochange vie makambo se kochange ngai kosala komusa kotika drogue bebe mobali no aza motu moko makasi pesa ye chance nakende naza na grandeur na grâce ya Nzambe kati na nga pardon bebe 200 dollars eza ebele ebi leloko nini tokosala na mbongo wana si tozwa yango tosala mambo ebele bato ebele baorespecte biso yaka bebe eza kaka kopa drogue eza mpona bien na biso ngai nakomela te ngai nakeka nake kotika papa akosaka mwasi papa ye wana ezalaki nde ndoto yayebisi mwasi keza drogue ayebisi mwasi eza kopa drogue donc nde papa akoti na kisi papa bazozela sacrifice mbalo atokaka kaka filme oyo eza kitoko filme oyo eza goût merci na bafidélien merci na bafidélien nyonso tout fidèle histoire yango yo avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager et la star du moment bonsoir Chiaya bonsoir boni bien WhatsApp na keko soulager ndeko azo raisonner face à moi c'est la vierge bandeko oyo zo kotela na meki kopesa vierge me balobi ye aza vierge te sunga ngai yebisa bato na yo balukela nga vierge moko pardon na ko récompenser bango suna zimbongo ebele pardon vraiment basunga nga est-ce que bakosunga ye balukela ye vierge yoka réponse moto moko te akosunga yo apropos na yango moto moko te moto nyonso to akomema fardo na ye yo moko luka apesaki moto moko te akoede yo yo moko luka ozaka na lelo pona komema sacrifice na yo sino malheur moko makasi ekomela yo film eza kitoko bafidélien film oyo eza goût
bayebisie kaka lelo il faut même sacrifice na ye sinon non mabe kokomela ye ekoyindela ye ekobembela ye ekotombokela ye bafidelia tosambela mabe moko te ekomela Fatima mabe moko te ekomela Fatima po aza vierge Fatima po ani te lelo obima te otikala awa na ngai mama est-ce que vraiment makambo oloba na ngango wana oui leo nalingi vraiment ke otikala na nga obima te naza mposo otikala na nga mama nayebi mais sengeli nabima naluka mbongo nayebi ke eza bongo mais nazo sentir ke lelo vraiment il fallait fanda awa pardon vraiment nazo sentir lelo bien te obima na motema nange ezobetanga duku pardon ata mpona mokolo moko eza 5 jours te ka mokolo moko pardon yebisa patron na yo lelo kende te ka mpona lelo pardon vraiment nalingi lelo pendo vandawa nalingi lelo vandawa yebisa ye osala misala ya ndako bébé pardon vraiment kobima lelo te kokende te pardon vraiment bébé na ngai yebisa patron na yo lelo atika yo bima te namoni mabe mpo na yo yaka Fatima yaka vandawa mwana nga mwasi nazo comprendre te loko neso matakati na ngai nzamba batela yo pardon journal lelo nzamba batela yo mais sala attention mama oyo ndira aza prophétesse kuna baosenga sacrifice ya liboso asalaki esimbi te eske ndeko ya kozwa Fatima eske ndeko ya kosacrifie Fatima sala keba o pardon zala prudente nazo sentir mabe o pardon vraiment kende mbala moko na zando filme oyo ezolelisa ndeko moko ya mwasi filme oyo ezolelisa ndeko moko ya mobali mwana aza na choix te contrat ezali fatrikaka chaque jour malgré mama alobi ekelelo kobima te mwana ayebisi mama alobi soki nabimi te tokosala ndenge nini patron ya koloba yaya Mary malembe kitsa malembe fidèle story bonio naza bien naza kosanti penda bien lobi na koya koteka na yo non il faut payer mananu non lobi na koya eza vraiment pasi kozanga yo lelo oui problème ezate oyebi nini zwa vraiment so ya mama bien mama penda azala bien na kosala yango nalingaka yo nga mpe nalingaka yo ok ekomi tana kende komitungisa te na koyela yo bombo wana ya Vix mpona monoko esunga yo merci fidèle du story na Kinshasa fidèle du story na Brazzaville fidèle du story partout merci na bafidélien na nyonso fidèle du story yango yo bozotala te avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager et la star du moment, mwana yeyo abanda kendaka koteka nine kokomela mwana oyo ya mwasi bandeko na ngai to sambela mama zo ko se sentir mabe mama apekisaki mwana tomoni yeyo azolanda esima oncle boni oncle osa nini awa non nazotala mi moko awa sala meka na ngu bango meka na oya ya bino moko
namoni bindo teke belé oh na teki mondambo vraiment akena ye wapi yeko basengi ozo rappeler nga vraiment mingi papa na ngai yo pe ozo rappeler nga leki na nga mwasi sérieusement ya solo pona nini ozo lobaki nazo rappeler naza ko rappeler yo ndeko na mwasi ndenge bozalaki ndenge yazalaki ndenge tozalaki façon yo ozo loba bopiye ya eske na kokufa azobeta lisolo na kokufa te nazo luka mbongo nazo respirer bien te ko respirer bien ami nanga moko alaki nga mbongo na kokende lobi koluka mbongo epa na ye po ke ozwa soin tokozonga lobi na hôpital nyonso kokoma bia mpo na yo azobetela ye lisolo ndenge ndeko na ye ya mwasi akufaka tolanda filme oyo na bokebi nyonso filme oyo eza na baréalité ebele filme oyo eza choquant eza douleur ndeko ya mwasi oyo akufaka non Amara non abetele lisolo akufaka akufaka naza vraiment désolé na histoire wana problème eza te Fatima monsieur naza vraiment désolé pour na nini nini elinga salema ayebisi Fatima lobi naza vraiment désolé nini oyo ndeko alingi asala yeyo bafidelia tosambela Fatima akufa te nzambe ya mama ya Fatima asala eloko moko Fatima yeyo sans pitié ndeko na biso ya mobali abomaka Fatima akufi to akufi te Fatima yeyo akei Fatima akufi po bapesa sacrifice po ndeko oyo akoma na bozwi nini yango ekokomela après liwa ya Fatima filme sikoyo ebandi gu film ebandi elengi merci na bino banso ba ebozali kolanda biso na Fidèle du Mauvais TV chaîne YouTube na bino pona kozwa intégralité ya ba film oyo mama na ngai ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali a s'abonner na Fidèle du Mauvais TV côté na YouTube na yo na Fidèle du Mauvais TV otala ba film oyo interprété par moi votre humble serviteur le président Fidèle du Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager et la star du moment mama santaka mbala moko mabe na mbeto mama sentir mabe mama sentaki eloko moko ezo marché te nzambe mama oyo akufela mobali na guerre baboma mobali na ye akoma aveugle mwana moko atikalaki na ye lokola liso mwana ngo ye babomi ye quelle douleur film oyo eza pasi film oyo eza choquant mama nini yango naza na kimia te nazo senti neti eloko moko mabe mama azala kimia eloko moko mabe eza te mama ozomitungisa mpo na nini mwana koya nazo kose sentir mabe na sentir eloko moko ya mabe motema na ngai ezala kimia te nalingi namona mwana na ngai pardon ede ngai nayake nomona ye mama azala kimia mwana koya ake koteka koya nakozokoka te nakoka te memanga na marché place atekaka memanga na marché place atekaka mama akoya mama azala kimia pardon akoya pardon te mama tala eta na yo memangai mama akoya pardon bandeko na ngai Fatima yeyo bamemi ye na sacrifice Fatima yeyo bamemi ye na sacrifice mawa te ndeko oyo ya mobali atala ata douleur ya mama oyo te Kinshasa na leli film oyo elelisi ngai
naleli film oyo elelisi ngai moto amemi sacrifice oyo aleka liboso ngai pasi mpona succès ya bato mosusu bakufa oyo esengeli tosala oyo tosengaki mpe tosala oyo esengelaki mpe esalama mbongo eyaka esika desizio ya makasi mpe ya kokanga motema eya ezalaka mpe ebimaka soki oza prêt ya kokota na destine il faut ozala mpe prêt ya kozwa badesizio ya minene odera apres mokolo oyo mbongo ekolanda yo ebele okoki jamais koluka mbongo okotikalaka riche mpo na libela riche mpo na libela okotikala riche odera yeyo aye na sacrifice ya Fatima sikoyo confirme sacrifice na yo odera yeyo amemi Fatima a sacrifié pour na bozui est-ce que odera akokata Fatima topete est-ce que Fatima akufi topete bafidédia nakoki kotala te nakoki kotala lisusu filme oyo te bayeboza na ndako tokela mwana mwasi oyo mawa odera pardon sala yango mwambali ya kalisi oyebi nalinga ko makasi sérieusement pani nozoloba bongo oyebi nazosepela no makasi oza fi moko boye oza malamu nazozwa lokola mwana ngai ya solo vraiment oui nalingaka yo nayebi ki olingaka ngai nga mpe nalingaka yo yoka Fatima papa naza vraiment désolé pour na nini ndeko mobali a raisonné Fatima aleli nini yango ezo marché te na yo confirmer sacrifice na yo sala yango confirmer sacrifice na yo yokana kosala yango te soki okei saki oconfirme sacrifice na yo mwasi na yo akokufa ndeko na mobali akokufa mabe kokomela yo mpe yo kotikala liboma mpo na libela bato bato te sala yango eza deja trop tard osi okotaki deja sala yango tika wana biso vérité koganye mbongo eza facilité soki oganye mbongo ezalaki facile ma moto sotenga azala riche elakisi eke koganye mbongo epesambela moto nyonso te kozala riche eza donné ya moto sutu te sala yango deja osi obandi sukisa yango nakolinga te na perdre yo nakolinga te chemin oyo tosuka na nzela pardon ndeko na nga mobali sala yango confirmer sala yango confirmer sacrifice na yo esalaka pasi mwana mwasi ye azokende après avoir kokufela papa na ye après avoir kokufela papa na ye après avoir maman na ye kokoma aveugle banyokwami
place yaki koluka lisungi yango ememie na sacrifice ndeko mobali azopesa sacrifice ya mwana na motema ezosimba te choix eza te déjà si akotaki film oyo esali douleur mwana atalaka ye film oyo esali pasi akataka mpona kolakisa koconfirme ke asakrifie makila ya mwana yango etangaka makila ya Fatima yango ebimi elakisi eke aconfirme sacrifice makila yango yo yeyo azwi makila ya Fatima makila ya innocent makila ya mwana oyo azonyokwama makila ya bato nyonso mbela ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali mpona bozwi na yo mpona succès na yo mpona yo yebana yeba un jour okofuta yeba un jour nzambe asala bato wana akovenger ndeko na biso yeyo ameli makila ya Fatima Fatima orpheline oyo akufela papa orpheline oyo atikala mama na ye aveugle mwana mwasi yeyo akei nini ekokomela mama ya Fatima mama Fatima yebisaki Fatima na sentiri bien te lelo esprit na ngai eza malamu te lelo pardon mwana ngai ya mwasi kobima te okomi sikoyo moto munene richesse na yo eza na limite te oyo eza sacrifice ya munene félicitations odera félicitations naza na demande moko loba mema cadavre na ye bato bamona yango namona yango nakunda yango nde nakosala asengaka makre abomi ye me ebembe na ye nzoto na ye babwaka yango liboso ya porte na ye ya lopango mpo akunda ye azopesa sacrifice oyo na douleur ebele likolo ya distraction ebele likolo ya koenvie bamikotisa na bisiko bakoki kobima te mama yeyo motema ezosimba te mama yeyo atelemi motema ezosimba te mama yeyo akwei pasi mama azokoka te naza bien te eloko moko ezomarche te eloko nini mama tika kose blesse pardon eloko moko ekomeli mwana na ngai eloko moko ekomi mwana na ngai nazosentir mabe pardon memanga na wenze place botekaka mama azala kimia mama nini yango mama moni Fatima mama moni mama me namoni yo Fatima Fatima yo kuna deya sa akufi me mama amoni ye mawa pwani oteki bangu bana yo te Fatima yo azolela est-ce que oyo eza réalité to mpe ezali vision eza pasi tala ye wana Fatima yeyo azolela pwani ozolela yaka mawa mais mama Fatima Fatima yeyo akotaka na kati ya chambre mama azomona me camarade na ye azomona ye te Fatima azoluka nini Fatima azwaka bijou azwaka bijou papa na ye apesaka lokola cadeau ka Fatima mama obi Fatima azapi mama nazomona ye te Fatima yeyo ni nango ezomarche te mama wapi Fatima nazomona ye te me Fatima ye wana mama ni nango ezomarche te pasi
film oyo pasi, film oyo douleur, Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout, Fatima Yeyo. Est-ce que oyo eza ndoto? Est-ce que eza réalité? Pour maman aza aveugle, ndenge nini amoni nini salami tolanda film auto découvrir yango Fatima yaka Fatima zo sala bongo po nini nini yango azoloba te mama wapi Fatima nazomona Fatima te Fatima ye wana yo zomona Fatima te ndenge nini Fatima ye wana yo wana meme nini bangu bana ye Fatima talaka mama film oyo sa douleur bandeko na ngai mama zoloba nini mama wapi Fatima ngo ye wana zokende Fatima pepaka mama oui openda ye wana zopesa nga au revoir Fatima pesaka mama au revoir Fatima zela Fatima zela ngai mama landaka Fatima nini kokoma ekosuka ndenge ni tolanda film oyo na bokebi nyonso Fatima mama s'il te plaît namone eloko te nini yango nazomona sute oh memela nga nzete mwana nga kufi namoni ye namoni wana eza moto akokufa nazongi aveugle aye amonisi ngai namonake mwana nga aza te ya solo vraimen mwana nga akufi mama Fatima zongisaki mama envie mpona kotalisa ye Fatima akufi ndasakrifie Fatima yeyo nasali yango na pasi nasali yango na douleur nakokaki te kosala yango mpona mwana wana nalingaki makasi me nayebisaki mwasi nanga akendaki cope moko nake na cope moko boye ya drogue nakoganye 200 millions de naira ya 200 millions de dollars oui eza malikanisi moko ya malamu olobaki bien osali bien pour comprendre le côté mais dans une semaine okoma na mbongo ebele yebisanga ekosama ndenge nini mbongo ekoya ndenge nini ekoza na transaction ekosala ndenge nini osali oyo esengelaki osala bakoko pe bakosala grand maître la reine akosala oyo esengeli ye asala donc statut no ezosange yaka na mokili ya bamilliardaire boye malamu chéri bébé bo mwasi nanga boni yo boni yo oui naza bien eh bien nazo présenter au ami na ngai Adera mwasi na ngai yo Adera mwasi na yo oh nasepeli omona yo merci Adera nasepeli omona yo bébé nazozela yo likolo soki osilisi bye Adera tomonana bango balinga bongo anyoka bana mobali azomona ngo mabe ne mbala ko na ba riche bongo azosepa tani azodenda yo zela suka na yo ezali mais je crois que bisanga que moi sino aboyaka yo yoka kozonga na ye eza meilleure chose eloko malamu na vie nanga sepela na oyo zwi bandeko na biso ya basi bino bato botindikaka mibali bakoma na bozwi bino bato bolobaka eke mbala nasana eloko te na kolanda ye te
ngala kolanda mbalo aza na mbongo landa filme oyo na bokebi nyonso Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story partout merci na ba fidélien merci na ba fidélien nyonso Fidèle Story yango yo bozota lato bozota laté avec moi votre humble serviteur le président Fidèle Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager et la star du moment camarade na yeyo aike na wenge sika batekaka ake koluka Fatima après quelque temps oh Fatima zomona na te yeyo azoluka Fatima na bakwenyo surtout oyo batekaka nzoka Fatima déjà basi ba sacrifier ye Fatima déjà si akei na sacrifice Fatima déjà basi ba pesi mbeka bazozela une semaine pour que bolzui et mata et fulama film oyo eza choquant film oyo eza pasi film oyo eza kolelea film oyo ezali douleur mwana mwasi oyo azoluka Fatima est-ce que akomona Fatima to akomona yete Fatima ko déjà basi bapesi na mbeka Fidèle Story toza pe tokozala toujours wana tomemeli bino bafilme oyo bandeko na ngai po emema biso na conscience na éveil ya kolamuka ya koyeba ndenge nini esengeli to se comporter Fatima mwana mwasi amoni place ba violaka ye amoni place ba violaka ye yango yo akomi esika yango mwana mwasi atalaka esika nini kokoma awa mwasi akanga non mwana mwasi yeyo akimaka souvenir nini ya mabe oyo oza nango mama azala kimia azomonana te mama toluki partout eloko moko ekomeli mwana ngai mama nayebi akotaki na chambre après midi ya lelo azwi bijo papa apesaka ye mpe asalinga signe akei mwana nga akufi mama akoloba bongo te mama akoloba bongo te mama zela tozela nano odera aya nano zela tozela ye toluka no solution akena la police naza sûr que mwana nga aza invité namoni ye aye ntango aye namoni me ntango ake apepi ngai apesi nga bai namoni su te elakisaka esigne ke ayaki na molimo eza na nzoto te mama pardon Fatima aza na bomo ekoloba bongo te mama zela nabenga pardon film oyo eza kitoko bafidélian Fatima kufi bondimela ngai oza wapi siko oza wapi ti siko na heure oyo zonga ndako problème ezali Fatima zomonana te yaka siko Fatima zomonana te Fatima disparaître aza porté disparu eza pasi film oyo elelisi mama moko natala ngai elelisi ndeko moko ya mwasi na la mairie ya Mfilu elelisi ndeko moko ya mwasi na petit chose na potopoto bana Brazzaville film oyo elelisi biso elelisi ndeko moko ninango non nakomona Yesu
chéri nasali ndoto moko naloti ndoto yango nini moto abotoli bozwi na ngai nyonso to oyo nauti kozwa mbongo sino nauti kozwa moto yango abotoli nga après avoir sacrifié mwana bato ye mpe aloti ndoto ke mbongo yango auti kozwa babotoli ye. Est-ce que ndoto na ye oyo kokoma réalité? Est-ce que akorejouir na bozwi oyo ya sacrifié Fatima? Tolanda film oyo na bokebi nyonso Fatima yeyo babwakaki ye liboso ya lopango ninango oganga bongo ninango ozoganga boye bamonaka Fatima odera yaka Fatima yeyo babwaki ye mama yaka mama wapi ye yeyo odera yaka odera mama wapi ye mama yeyo wapi ye nasima mwana nga mama malembe o mama betejete mama bwaka njete kuna mwana nga nasimba pesanga mutu na ye pesanga mutu bolongwa wana bolongwa botika nga moko na mwana bolongwa bwana ngai nalingi nasimba ye na mutu nasimba mwana nga mutu odera yaka Fatima yo babwaki awa salaka douleur esalaka pasi bafidedia nayebisa bino filme oyo nazointerprete nazolela mwana mwasi oyo innocente orpheline akufeli papa na guerre akufela papa précoce na vie ya douleur atikala mama na ye aveugle mama na ye lisoka moko etikalaki ezalaki Fatima yeyo basakrifie ye pasi nini mateli mama oyo na motema pasi nini mateli mama oyo tika koloba bongo oloba kozolakela moto abomie bongo pane yo moni moto yango moto albomi yo akomona bolamu te nalakeli ye akolanda yo Fatima mwana ngai Fatima mwana ngai ngai yo mama s'il te plaît mama tikala zwa ye tokende na ye mama pardon na s'occuper na ye pardon mama esenge tokunda ye te bokunda ye te mwana nanga koki jamais kokundama po akufi te azolala ayebisaki nga bapromese ebele ayebisaki nga kotravaye dire mpo tozwa ndako alobaki nakotravaye dire mpo tozwa esika abanda koteka nabanda mpe koteka Fatima lelo akeye atiki ngai nazondima te bokoantere ye te akufi te mama pardon mama s'il te plaît ekoki mama mama yoka tozo comprendre ozo sentir mais esengeli to enterré ya kopola pardon mama non on dirait que ozo comprendre nga te mwana nga akufi te aza mwana na nga nayebi ke akufi te pardon bolamuselanga mwana ngai bolamuselanga mwana nga lamuka o aza miso na ngai aza moto atambolaka na ngai aza moto alakisaka nga nzela aza moto asalaka ke nalia na nzela na ye nde nazovivre aza esengo na nga moko natikali na ye nzambe osali boye mpona nini filme oyo esalaka douleur filme oyo esali mpasi bafidedian na bafidedienne nyonso fidèle histoire yango oyo bamama na ndako eske bozotala te mobomi ye yo na pasi mpe na douleur ma ya miso ekitaka ye ma ya miso ekiti ye nzambe nini ekomi nzambe nasali vraiment nini
Maman oh veuve. Maman veuve aveugle oyo. Kaka ne mwana ye moko. O nandimaki na sunga. Lelo na bomie. Ah Nzambe. Ah ndeko mobali malgré a sacrifié mwana oyo mais a sacrifié consciemment te a sacrifié le kolope ya buzoba na ye bilula lula bilingalinga bilandalanda koenvier kala ndeko na ngai koenvier sikali le komema yo ndeko na biso ye yo aza koenterrer orpheline ya bato ndeko na biso ye aza koenterrer fille unique ya mama oyo akufela mobali mama oyo atikala kaka na mwana ye moko mwana ngo yeyo bakundi ye te po asali accident bakundi ye te pour que abelaki ou bien Nzambe azwi ye mais bakundi ye pour que yo koma na bozwi makila ya bato oyo ozali koboma makila ya bato oyo ozali kosakrifie ndeko na ngai yebaka un jour ekofuta yo yebaka un jour ekozongela yo mama akanisaka bandeko na ngai awa mama azokanisa ndenge nini bazalaka ensemble ye na mobali na ye na mwana na ye ba histoire ya bato mosusu ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali soki babandi kobetela yo ba réalité ya bavi na bango surtout ya ndeko azolanda ngai na ndako soki abeteli yo ba déception ya zo na bolingo ba déception ya zo na ba business ba makama akutana nango ba problème oyo elekela ye na vie ndeko kokondane te na oyo azosala lelo ndeko kokondane te na oyo yazomona lelo mwana mobali mosu na vie azanga papa azanga mama azosouffrir mais mpona ki mobali lelo oyo azosala n'importe quoi eza na jeune fille mosu ozomona azosala kindumba azopesa azoteka nzoto ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali oyebi réalité te oyebi te pasi oyo esaleke asala bongo bandeko na ngai filme oyo ezongisa biso na conscience filme oyo etinda yo ya kojuge mutu te mwana mosusu ya mwasi ndeko moko ya mwasi na ndako ya libala azotriche azobima libanda na encourage te me nazoloba oyebi réalité te oyo azobika na kati ya ndako ya libala wana oyebi te pasi douleur oyo nini mwana mwasi azobika na kati ya ndako ya libala oyebi te monyokwa minini ye azonyokwama ndeko mosusu ya mobali ya bala mwasi atia na ndako me azolanda basheri na balabala oyebi te ndeko mobali azomona oyebi te ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali kozala presse ya kojuge vie ya motu te ebele ozomona wana lelo bakoma bacriminel baza kokinape bato oyebi te douleur conséquence nini oyo abikaka mabe nini vengeance nini oyo ye azosala vi na yo ebatelama na Jésus Christ de Nazareth tala famille oyo tozotala famille oyo bazalaki malamu bazalaki na harmonie mais mabe moko ekomaka terroriste oyo boza komona bayaka na mboka oyo nini esalamaka peut-être okuti filme oyo na katikati bandeko na ngai ngawa bino Serge Fidedi na memeli bino bafilme oyo esunga bino awa na miele télévision korate te bafilme oyo chaque jour na 15h korate yango te chaque jour na 21h toujours na miele télévision merci na bafidedien merci na bafidedien na nyonso fidèle story yango yo bafidedien bozotala to bozotala te awa toujours mama azokanisa ndenge nini bazalaki na harmonie bandeko na ngai na dédié film oyo epai bandeko na biso ya este bazalaka ensemble papa azalaka na mama azalaka na bana nini ekomela bango batikala baorphelin
Nine komela ya tika la veuve ndeko na ngai film oyo ozali mwana mobali lika piko magaba preuve oza kolekisa ndeko na ngai mobali naza ko conseiller yo ba réalité misala mosozo sala peut-être eza misala oyo bongisa na vite makambo sozo komela yo ndeko yika mpiko nzambe alola akosunga yo koyiba te koboma te kokinape te kosala crime te nzambe oyo naza kobelela nzambe ya le révérend nzambe ya pasteur Jean-Paul Mayata de la foi nzambe ya pasteur voici l'homme Nzambe ya mon pasteur, mon père spirituel, le général Sonic Kafuta Rockman, Nzambe ya armée de l'éternel, Atia Loboko Asungayo, le Dieu de ma vie, le Dieu de Aede, Nzambe wana Atia Loboko, film oyo douleur. Maman azo raisonné kaka, maman azo kanisa, ambiance, harmonie, bazalaki na yango. Maman azo raisonné ndenge nini bazalaki na harmonie ndenge nini papa ndenge nini bolingo ezalaki na kati ya famille peut-être yo pe ozoleka na mama oyo ndeko na ngai ya mwasi peut-être yo pe ozoleka na mama oyo ndeko na ngai ya mobali na douleur oyo bato ebele na est nde bakodécouvrir yango na dédié film oyo epai ya bato ya Bukavu bolanda film oyo bobenga ngai na Goma bobenga ngai na Uvira na Kamanyola na bamboka nyonso tu bobenga ngai partout na Kinshasa na Brazzaville film oyo bolanda yango massivement na Fidèle du Mauvais TV papa azwaka mondo qui pourra se défendre mais ezalaka trop tard Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story partout merci na ba fidèle nyonso tu ya Lemba ba fidèle nyonso tu ya Lemba ya Yolo Nord Yolo Sud na Kalamu na Matonge ba fidèle nyonso tu ya quartier Kimbangu 1 2 3 na 12e rue na 33e rue na Kimbangu wana epai ya Trésor Kinto itebe mwana nzambe papa social na dédié film oyo na se ya loboko na yo mama azo raisonné ndenge nini babomaka papa ndenge nini bakinapaka babomaka mobali na ye batiraka ye oyo nyonso eza makanisi ya mama mwana mwasi abandaki komona miso na ye ezomona azalaki na mobali na ye azalaki na mwana na ye me botala a cause ya guerre a cause ya barancune a cause ya bitumba ya bainteret ya bato ndenge nini libota oyo etikalaki epanzanaki ndenge nini racine ya libota oyo babomaki papa oyo akei nani akobokola mwasi nani akobokola mwana nini yango ekosalama après avoir koboma papa nini ekomaka papa yeyo film oyo pasi mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Mauve Production. Fidedi Mauve Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidèle Mauve Production, vous allez ça là reportage, il y a événement local, mariage. Vous avez un mariage nayo, olingi ba shooter yo, photo shooting il y a bien. Benga Fidèle Mauve Production. Olingi tout ça la couverture il y a mariage nayo, libala nayo, continuer religieux, civil, contactez-nous. Il y a bien. Vous allez éprouver na ebembe na bino, matanga na bino, on dit tout ça la couverture na yango, contactez
studio du mauvais production tokobanda bino na morgue na salle oyo matanga na bino eza exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolobela business na yo na interprétation ya bafilme nigérien na biso tokolobela yango mpe tokosala mosala kitoko oza na besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na bamatériel ba 4K ba 8K ezali tobokaka après avoir kobombama douleur nakoki kointerprete te bandeko na ngai nakoki kointerprete te pasi ya mama oyo nani akolela na mama oyo baboma mobali na ye amona akoma aveugle mwana tikalaki lokola liso abanda ekoluka po ya lia mwana ngo lisusu yeyo baboma mwana oyo abanda ekosunga ye botala ndenge mwana tikalaki lokola lisungi ya mama mwana kende koluka po mama lia mwana ngo lisusu yeyo baboma babomi basakrifie